Bonjour, bonsoir ma grande famille. Mbote mbote na biso, j'espère que tout va très bien de partout et pas yo tozwami. Papa, maman, de kwa mwasi ya mobali yo mtokozwa vraiment libako ya kolandanga. Tika ete nzambe ya lola apambola yo et merci na nzambe oya bati bon inanga na yo et biso wana toza compté parmi les vivants na 2025 au lisusu. Pourquoi pas totia nzambe wana liboso et après tokoya ko développer sujet na biso ya mokolo ya lelo. Tendre Père, les dieux d'amour, Yahweh Topesio, merci. Merci na kokotisa papa maman ndeko mwasi mobali azolandanga na mbula o lisusu ya sika 2025. Merci pour na bomoi na ye, merci pour na bomoi na biso. Na moment oyo Seigneur tobelemi lisusu pour na ko partager oyo tie kati na biso. Tikete ngana za instrument pamba. Éternel Dieu, le kana kolobela peuple na yo. Tikete oto ngito partager et te pa na yo pe ebota mbuma kitoko kati na ba vie na biso et salamisa na yango. To bebisi pla projet nyonso ya diable na mabala na biso na mabota na biso na ba vie na ba comportement na biso ezala musika. Kolo tikete règne na yo présence na yo Seigneur. Ezala partage na biso pe ya chaîne na biso début jusqu'à la fin ezala nzambe oyo komi monisa. Yawe soki to yo ki pe to tie na misala lokumu kiembo kozonge pai na yo po ete yo ndoza mozalisi na nyonso par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Meilleurs vœux, bonne année 2025. Voilà, tout ça en janvier, bonne année, meilleurs vœux, ils ont continué kaka. Meilleurs vœux, bonne année 2025, na biso nyonso partout et pas yo tokozwa libako ya kolanda mama abi. Tika nzambe ya lola apambola biso. Na yo nano osabonete lelo mbano ya liboso ya kolandanga, olanda déjà olandaka mais ozaka na kilo pona ko s'abonner au 2025 kilo wana to longoli yango to lié yango na kombo na Yesu. Donc cela veut dire s'abonner, commenter, partager, surtout ba like naza vraiment na posa ba like na bino boko ko imaginer même pas. Ba like na bino na linga komona ba like na bino donc tant au mot déjà titre au koti like mbala moko. Alobandi kotala. Otali partager, commenter. Bon kendaka. Bon kendaka. Oye bien, tant na obongama alelo na sa vidéo ngabi. Bato batala ngai oyo soki bayebi ndenge na souffraka me bakotaka kaka mango basabone. Surtout sozo sala des vidéos, changer bilamba, sala bongisa perruque, bongisa make-up, soki maquillage, sala retouche, changer lamba, otali bo effacer, repasser. Sko nyonso na befo nyonso koyi ko s'abonner te. Koyi ko s'abonner te vraiment befo nyonso na otaka po bino botala nga bomona nga boyoka pe o nga na ekoloba. C'est ça le plus important. Koyi ko s'abonner te vraiment en tout cas to s'abonner na bondeli biso, to liker, to commenter, to partager et kozala bien makasi. Ba maman de partout et pas yoa pozwami nanga kana signaler na ba maman que nazaka na Benin na tekaka ba robe donc yango bomona na des fois na omela pona ya temps ko yezate nazanga moko mikabola. Moi c'est mosala nzambe, il faut soutenir ministère business ezawana ba occupation ndaku il faut na ya awa koto pe na WhatsApp nazo encadrer ba maman donc yango wana omona na sali ba jour na oya te mais na zakaka tout moni nga na za to moni vidéo ya combien de mois combien de jours yo sepe nango koti s'abonner lelo poye s'abonner voilà soki po lingi o mama abi alati bo eza grand boubou eza ya 3 quarts ya milai nango pe eza o contacter nga ba numéro na ngeza wana so tayi na ba vidéo na ba communauté wana omona numéro na nga eza wana nzambe akozanga te na kopambola biso. Voilà sujet toye nango lisusu lelo po tolobela kolobela accueil. Kolobela accueil, façon ya koyamba. Accueil ezali action et manière ya ko recevoir mutu to pe ko recevoir eloko koyamba. Donc cela veut dire action et manière de recevoir quelqu'un ou quelque chose. Accueil. Ce ko accueil o to kolobela awa. To kolobela accueil na bandako na biso. Lolenge ya koyamba papa, lolenge ya koyamba mama, lolenge ya koyamba bana, lolenge ya koyamba ba invité na kati na ndako. Vous savez, nous en tant qu'Africains, eloko wana ekontaka makasi et surtout biso ba Congolais. Surtout biso ba Congolais.
eloko wana ekontaka tellement nayebisa bino neti nga personnellement so naye na ndako ya moto ayambi nga bien te nayebi ke ezanga moko te toza bato ebele nayebi ke toza bato ebele oyambi nga bien te komona nga liso na ndako na yo lobaka nazala lokoso mais so na nga lokoso te en tout cas po okopesa ndonga mpe biloko olia mais oyambi nga bien te seke na nsima nango okoloba no mpe n'importe quoi okosala mpe n'importe quoi po deja oyambi nga bien te action na yo déjà manière na yo déjà ezalaki bien te alors seke nyonso ekoya na nsima ezala mpe ka bien te parce que début nde ekontaka akei na yo ndenge façon no oyambeli nga nde ezokonte nde ekontaka vous voyez donc cela veut dire en tant qu'Africain otozali et surtout Congolais tomonaka na mboka na biso toyokaka biso pa ya biso tokendaka te biso pa noko tokendaka te biso pa tata mwasi kuna tokendaka te biso pa mwasi kuna tokendaka te poni ayeba oyamba bato te yeso bokeyamba bato bien te yeso bokeya baye na koyela bino mpiaka abaye na koyela biso bino pasi. Vous savez certaines de nos attitudes de nos actes erepusaka mpe mapamboli mosusu ezoyela biso parce que moto mosusu ayepa na yo aza bénédiction mpo na yo nyonso tout eka lelo fo moto arégle par téléphone moto akoki koluka kose déplace ayepa na yo mamemeli yo bénédiction mais façon ya yo ya koyambela ye ya koacquérir ye orepousse directement bénédiction oyo ayaki nango pourtant yo moto aye oservir ye même pas na mai même pas eloko ya komela obama Siko piaka piaka moko ya nambi ko matembele yo nga tuna re matembele ezaka biloko babola matembele na fongola na parenthèse moki avant na continuer sujet ngata na libala na mboko na Benin. Je vous dis ngai parmi ba légumes nyonso biso toyebi toliaka légumes préférés na ngai liboso ezaka matembele ya liboso fumbwa pondo apo madesu mama na ya mboka oyo posa matembele matanga ti atema kote na banda kovanda wenza ba congolais ti biloka ya babeninois natambola koluka matembele fo obima tina Cotonou mpo na navanda na Cotonou te à l'époque obima tina Cotonou ndozwa matembele. Je vous dis que jour moto otambolaka na papa ya promenade na mona lopo mobwe libanda nango matembele donc bango balonaki nde mbala bango mpona bango mbala nde eza plus important bafei wana bayebi yango te babwakaka nakenda nasenga bafei wana nakenda kokengako nasala bilanga te na vie mais naluka nasala bilanga matembele liboso lupango na mboko oyo mpo nalia matembele. Donc pour vous dire que eloko atina te eza te yaya yo ntango bato bapaya baye eloko nayambi matembele na mbongo te likolo mpe na piaka so piaka nini bino mpona boya bien bana koloo bake classe te transport eza te bana koloo na mpe bango bagoute na bango te. Tout ça pourquoi moto aye epai na yo yamba ye nanu accueillir ye nanu avec amour avec considération accueil moko chaleureux nde balobaka accueil na chaleureux wana nde ezosalaki o recevoir lipamboli oyo moto ayeli yo lipamboli mosusu ekozala physique ayeli yo ntango mosusu aprojet ntango mosusu likambo moko boye mosusu ka façon oyo oyambi ye obénéficie na bénédiction oyo eza kati na ye toyebaka yango te bamama bapapa toyebaka yango te comment yo oyebi koyamba bato na kati ya ndako na yo te moto ayeba entre wana yango osusu oderange bato yaro déjà ntango oyo babo moto ana porte oyo kwa eza nani yo non etuneli mosusu langage mosusu façon mosusu ya kolobela esungaka te en fait esungaka te. Bien sûr que oui lelo toza na téléphone tu avoya pa na yo faut rendez-vous faut abenga yo bo fixer rendez-vous mais il y a des urgences en fait moto akozwa urgence moko boye moto akozala peut-être à se retrouver en danger peut-être donc esenga na minute wana akima nanu mbangu seko pa na yo aya nanu pa na yo nanu
Toza pe na monde pe réseau pe za na on a zoba na on ba caprice na peut-être pas benga ki aziote mais tellement que azaki dans les besoins azaki na urgence fallait qu'à se déplacer wana nani yango eza nani betuneli mosusu balangage mosusu bafaçon mosusu ya koyambela bato ya kolobela c'est pas la peine esungaka te est ce que oyebi motu wana bénédiction nini ya apportele yo est ce que oyebi motu wana koyali na ndako no eza nini. Pourquoi tu pries chaque matin quand tu te réveilles, tu pries au tiki journée dans ma boko nzambe? Parce que mon tout mususu akoye koya, tant mususu soyez pe la mission diabolique. Mais tant que yo prie qui dès le matin, on recommande ndako na maboko nzambe, protection nzambe likola ndako no makila na Yesu na ndako na yo na nyonso tu ya yo. Peu importe mutu akoye koya soka na mabezu ati. Et surtout aussi, il faut recevoir des invités avec la prière. Il faut recevoir des invités avec la prière. Tant yo yambi mutu akati ndako na yo ezalo yebiye. Ezalo yebiye ti. Tant mutu aye na kati ndako na yo. Ah, bonne arrivée. Neti biso na beneto lo babo. Bonne arrivée, ça va et la famille biso de tuna nyonso ana mboko na ba kopo na ba lutu. Et la famille, et les enfants, et la maison, et le business, et biso de tuna rabondo nyonso. Et dans l'ensemble. Atunyo na détail apa tunyo dans l'ensemble biso ekendaka bo donc otuni nyonso to wana pour arriver peut-être écoute avant que tu code ma bon pour wana emema bino na lisolo pour wana emema bino na lisolo peut-être faut comme bon arriver oui madame assez vous prenez place to prier masolo na bino na maboko ya nzambe bien invité nanga batela etikete koyane na ndako ezali pamboli ye pas a bénéficier lipamboli ko te pa na on nzela ndako o masona biso na maboko na yo joie contrôle nyonso diriger biso e ko mala minoko na biso e betel bakuta o prier même prière à 2 secondes 30 secondes 1 minute vous priez amen amen desko wana bandi ko tuna dans l'ensemble et les enfants et la maison et papa et maman et boy batuna rabo et dans l'ensemble et à côté de question na 3 fois 4 fois yo ndima kaka. Ça va, on a grâce à Dieu, tout va bien. Après, biso awa, to siyamba mtu na mai. Donc, avant tout na egu na ya jina ya komela. Biso a ezaka na mai. Mai na, surtout na ba moyo to zana na mboko. On tatamboli na sa moyo. Era ye wana prière wana dans l'ensemble qui est zongi. Mai. Akiti mo mtema. Tu vas boire quoi? So ozana bisapi no na ndako. So vous avez jus de fruits na yo. So vous avez ceux qui coca fanta au sainini au servir mutuana selon bunae ameli après ma sombe bandi. Yaya mutu nyonso tuté ayaka na ndako na ko fufu. Mutu nyonso tuté ayaka na ndako na ko bonheur na obi bombengo na yo. Oui, mususu akoyeko ya bongo ye secours. Ayeko luka lisungi. Cela n'empêche so ko zata na 10 francs, ko zata na 100 francs, webi ke mutu ayeko luka 10 francs. Na repesa ena otika na 90 francs pourquoi pas ezaka lipamboli na yango fo kotiaka nyonso na maboko ya nzambe fo kotiaka nyonso na maboko ya nzambe ben invité mususu soko yebi ke invité o ayaka na ndako na ngai yeso ka ye ezalaka matongi pourquoi pas aussi aider yeso ka ye ezalaka komba bato parce que mutu azoya pa na er nyonso yaka pa na yaka na komba bato c'est que pesa kendaka pe pa bato wana amema pe kombo na alors tant moment déjà mutu wana 2 fois 3 fois 4 fois. Pourquoi pas déjà sur le monde déjà 3 fois mutu ayaka pa nanga ka kombo bato masolo bato kotonga bato jour oya prochainement oyambi ebongo na prière opesi eloko omela vandise ona siko banda oteya ye bino bokasa so ngote ya fozara pasteur ostanga ba verset ba bible non déjà tant on a connaissance moko boye ya vie wana savoir vivre moko wana eloko moko boye oko partager na mutu mama ye papa ndeko mwasi mobali na sepela tango yaka to sekaka to partager surtout biso na bamboka libanda boye so oyambi muninga oyambi ndeko bozwi mwa temps solola en tout cas ça fait du bien pourquoi pas to solola ce qui concerne toi et moi ou bien totia ta télé na biso YouTube boye totali ba théâtre totali ba émission tokoti ata na LBM totali ba vidéo mama abi toyoki mateya tozwi o tokozwa totie pe ba commentaire na biso to développer mama abi alobi bien mama abi pe place abeti moi libanda alobi bien te fa ke moni ekendaka bongo
mais ntango mutu moko boye ayaka mpa na yo kaka na nkombo ya bato yo mpo oyambaka ye na nkombo ya bato donc yo kutu okoma nde kosepela soki ya ye azoyelanga matière donc ndenge azoya boye matière ekeye ezongi déjà tovandela fufu sovandela semoule yaya eza mpe lipamboli te eza na bapaya mosusu bayela biso mapamboli mais siko fo toyeba ndeni ya kobénéficie na mapamboli wana eza mpe na bapaya mosusu bayaka na bamalédiction bayaka na makambo mabe il faut toyeba mpe ndenge ya korepousse biloko wana mpo ekota te affecte mabala na biso te ekota te affecte bandako na biso te tozala bloke bamapamboli ekangamela biso akozi ya mopaya moko boye ayaki amemelinga songisongi amemelinga makambo mabe ala ebloke mapamboli na nga ebloke babenediction na nga nyonso wana fo oyeba nyonso wana fo koyeba donc pour dire que il faut koyeba koyamba mutu accueil c'est très important eza action et manière action na odg ekolakisa anani olobi nini yango surtout biso na baafrike surtout biso na baafrike ata na poto yango donc ntango ozoyamba mutu ntango mutu ayebana bonjour même si oyebaki te même si ozali na rendez-vous te déjà ntango aza motu obomesani oyebi ye akutako ndeni ekamwa elino déjà eza te ke olobi yango boye mais ozokama ndeni ayeli obriske na ndenge moko boye sagement mais intellectuellement et puis babanini donc na qu'est-ce que je voulais dire esengo quoi ozomona gentiment voilà ekimaki gentiment mais ozokamwa en fait soki siko aza mutu aza na connaissance ya alimbisanga nde na ye imprévu donc tala ekendaka bongo ozokamwa mutu ozotuna ye gentiment indirectement nini ko kale boni omemeli wapi boye ozomona ya baquestion nde ekendaka bongo vanda surtout mutu mosusu aye bongo aye na mwa problème omona mpe aza quand même essoufflé tika nini se calme nanu bana boyela mai yaka na ji yamela nanu nini mama mutu ntango aye pano ça veut dire aye koluka seko moko mpa na yo bien ke seko eutaka mpa nzambe yo oza nzambe te mpo opesi baseko peut-être na babesoin ya 100% mais tellement ke ayebi ke naa na proche moko naa na mutu moko oyo ke na miniti oso na bimeli ye na partage na ye likambo en tout cas naozanga mwa soulagement te en fait naozanga soulagement te ata 50% 40% 60% aye siko ntango aye bongo nini yango oya bato bambangombango obimeli nango mpe yango obengi te ozoyaka boye bayaka mpe bato boye ayaya yoka nanu ndeko bien ke ayebi ke bayaka mpe bato bongo te siko aye bongo faut savoir nini estilika ya bongo nini etindika ya bongo te bayaka mpe bato boye te mutu okoki kose comporte ne bongo loba soki oyambaki ye bien mais ya se comporte mabe mais au moins te ya ye kaka loba ne kaka na façon moko boye d'une manière ya mokolo ozomona mais ntango yo bani déjà yoka te oyo mpenza ngai ngai kutu nabima na ngai na baprogramme na ngai yobika na ngai briske et puis soki eza eloko ese repetaka wana nde okoyi mpe koyeba ndeni ya koswana motu mais soki eza juste une fois esalami bongo luka yoka ye yeba ye yoka nanu toyebi ke biso na bamboka libanda ezala biso ezala bino kuna na bapoto toyebi ke ezalaka bongo bato bayaka avec rendez-vous fo benga mutu fo bongisa mpo surtout neti biso bafemme commerçante wenzeke ezongi oyo ezoluka ya mpa na nganga kuna na wenze nazotambola naoluka na bamarchandise nanga ozomona donc c'est que faki obenga nga nasala programme mais soki mutu mpe aye bongo sans programme yamba ye nanu yoka nanu nini esalika ya bongo so omoni ke eloko mpe eza nango mpe tina ta kokia mpe kobenga na telefone akoya mpe kofixe rendez-vous wana sikoyo osali osoli na ndeko mais prochainement etala biso oza mboka eloko tokutinga bosiko so okutenga te siko tolingai tosali ozomona mama eza na manière yango babi accueil sans action et manière action et manière ya korecevoir quelque chose to mpe mutu manière na yo nde kosalaka mutu wana azala lipamboli to lipamboli te mpo na yo manière na wana baaction na yo nde kosalaka obénéficie te na eloko mutu wana ye nango soki mpe eza ya mabe oteyi ka ndeko ti mai kako mai oyo eza nini biloko ya kolia eza nini
Comment yo ya mamuto zulu yo ko li o caché o zela nano akende o tikala na peut-être to lobi kaka pour au piqué pe crise on se retrouver dans l'hôpital 2 jours 3 jours biloko erobe bate ate ozala na frigo donc so ozasu na gwa oli yango sute pour la nini pour yo moneka atika ndako na nga bilo na nga ayo sa nini non ce n'est pas ça manière ya ko recevoir action c'est très important bapapa ya mosusu bazalaka lipamboli moto mosusu ande ka porte bonheur yaya ayeli yo mbongo te ayeli yo biloko olia te asengi mpe yo mbongo te asengi mpe yo biloko olia te mais comme nous sommes des africains nous sommes des bantous motu soki ayepa na yo mwa komela mwa kolia soki eza ezangaka te mais présence ne kaka eya bénédiction mpo na yo peut-être na masolo oyo bokosolola peut-être eloko moko ekobima na monoko ne je vous dis que ngai moi j'ai vécu tout cela plusieurs fois dans ma vie na bato nga na yambaka peut-être na bato mpe nakendaka mpa na bango façon na bango bayambelaka nga bien ngai naza motu moko boye na profita mingi na bato na sagesse moi je suis comme ça nga alinga toujours koajoute kobakisa na vie na nga donc so nayebi ke motu oyo namonaki azalaka makasi na eloko boye pendant ke naopartage ne naosola na ye nanda même kopose yo baquestion nanda même koluka kodécouvrir mpona découvrir ka eloko moko boye oyo naa nango besoin kati na peut-être ya olia ya omela na okutu naa nanga nango besoin te so mpo opesinga na oboya pe te mpo nayepa no mpo oyepa nanga mais sikoyo naoza na besoin kaka songo nayebi yo naoza na besoin na bénéficie eloko moko boye oyo kotepana donc yango nalobi bato mosusu bazalaka lipamboli mpona biso na domaine wana moto mosusu yo okanisaka lipamboli mpona yo soki ayeli yo mbongo ayeli yo eloko akolia ayeli yo ndomoni ke lipamboli non bato mosusu bazalaka lipamboli na façon wana il faut savoir accueillir mobali na yo auti mosala oyebi mosala travaillaka oyebi ndenge atambolaka oyebi ndenge asalaka ntango azokota yo mpe basapatu nolongolongo wana basapatu nebimisaka songo ozoti yango pusipusipusi na mutu nakoya na kokote bana bauti classe balembi vous non koloba mosusu esungaka te mutu auti mosala alembi donc ntango akoti na ndako ntango ayebi deja ke naa na kati ya ndako nakokodeposa yo sunga ye kaka ti soki ovandaki yana otiki ye kaka okomprendre ke mutu alembi akitisi otelemi soki yo oza na mwana azali yaya zwa biloko papa no atiki tiango akote elongolo nini batititi mosusu bamaniere mosusu esungaka te moto aye yamba ye nano yamba ye bon arrivé soki mpe saki ye ozwi soki mpe lipapu soki mpe akomikitisela deja soki mpe kosenga oyamba journée elekibi donc cela veut dire tia motu na matoi na ye ayoka eloko moko oyo ayoki yango te pendant toute une journée ya stress ya mosala donc faut ayoka eloko moko boye oyo ekoapese quand même esprit na ye morale na ye tututututu wana olobi na ye apese ye après soki mpe akosokola soki mpe akolia akosala nini après akoti na makambo mosusu c'est ça accueil eza eloko oyo eapesaka moto etiaka moto esengo etiaka moto kimia moto mosusu aye na bastress aye na baproblème mobali na oti mosala oyebi te na mosala mpona kuta ye na problème nini ntango mosusu bapesi ye mise en pied ntango mosusu mais ntango azokota deja nabi oza likambo ozela mobali aya likambo yo oyokaki ezala ya mabe ya ndenge nini euti epa na ye bayambela yango mobali na porte te okosalisa motu crise AVC okoboma motu okokoboma motu mama yango wana mwasi mobali surtout mingi mwasi fo ozalaka na maîtrise de soi parce que biso mingi biso bato ozalaka na biloko wana ya koyamba bakiai moko boya bien te pourquoi parce que na nsima na ye batikala ye kobenga oyo bamonaki ye na makangu asali boye okiki asombi lupango na kongo yo oyebi te okiki asali boye yo oyebi te yo wana deja obandi kotande okomi lokola moto azwi molimo okomi lokola motu saint esprit akiteli ye donc lelo soki akoti alibeba libonga dès que moto azo afranchir ka porte na banda kozela yo
na bandai kozela yo makambi yo sali yo makambi yo sali no mutu cerveau déjà ce qui qui pendant toute la journée pendant toute une nuit à travailler ça qui n'a posé en fait tant azo côté yo zo baneli kamu mama ikoko pété maman na cerveau mutu pas sali crise a sali avec ça sali lo peu importe gravité à l'écart peu importe gravité à situation il faut toujours savoir accueillir son mari ou sa femme dans la maison. C'est très important. Il ne faut pas que nous bakisa muntu likolo ya oya zana. Pour tout qui est to zonga, boko zana na kaka bozakaka. Donc likambo okoloba ko pe ko sile ko lekana ngo pe kaka. Donc cela veut dire faut attendre les bons moments. Faut d'abord accueillir mutu. Pour oyebi te sika wuti yebe peut-être tanga azoya wana azoya pe na oyo azoya nango wana uti nango libana yo poza na oyo oza nango na kati ozozela siko soki esali boum n'est-ce pas que eza bombe n'est-ce pas que koexplose alors siko banani bakoperdre banani bakozala na pasi parce que nandimi te ke peu importe likambo oyo ya mobali no ekosepeliso te mbala moko ekolongolo bolingo na ye bon nayebi te entre parenthèses ça dépend mais au moins mbala moko ekodégoûte soki ekosala nini non c'est que ozala toujours na besoin oyoka ye ayebisa yo mpe le pourquoi asalaki yango ayebisa yo mpe baraison na ye et ensuite bokoyeba ndeni kosala mais ntango déjà na minute wana yo bandi baréaction moko boye oaccueillir ye d'une manière oyo ekosunga ye te mama eza gâché alors il faut koyeba koyamba bainvité na yo bainvité no baza lipamboli na yo ezala baoyo baye na mission déjà na ntango ntango yo olamukaki otie makila yesu na ndako no protection oyambi ye ntango akoti oyambi ye bandi na prière avant toute chose kaka nde mama abi asala a mpo nayebi combien de personnes bakotalanga mais il faut d'abord totia nzambe azala barrière liboso puisque masolo mosusu oya oyelanga oyo ekopesa nzambe lokumu te ezwa accès te kati na nga eye mpena bepan ebeti beton mabe na ye mission na ye ya mabe ayaki nango ezwa accès te na ndako na nga eye bepan ebeti beton parce que natiaki déjà nzambe na centre sikoyo déjà soki ozoyamba bapaya no bongo soki déjà ozotia prière bongo oyebi ke déjà masolo na bino nyonso bosolola saint esprit aza na contrôle et soki mpe eza ya mabe osungi ndeko mpongo na kamwaka yo koomona motu wana ye mpe epa na yo makambo mabe alobi likamoko mabe asali likamoko mabe mais sikoyo en retour yo otikali na nsima alo oyebi nani auti oya oyebi eye mpenza oyebi makambo ayebisinga obi okepa motu azalaki na o wana ti azalaki na o wana pourquoi pas oyebisaki ndeko boye te ekendaka boye te yaya sala boye tosala boye basalaka boye ezala boye osungi ye ti quelque part en tant que moto en tant que humain n'est-ce pas osali mpe mwa mission na yo moko boye na se na moi po toza bato nzambe ntango atiaka bato pembe na bato nzambe ayebi le pourquoi motu nyonso to pembe na moto aza na mission toloba dans les mariages oui mais na kati ya amitié na kati ya famille aussi tona bamission nzambe atia motu nyonso pamba te pembe na motu pourquoi baloba ntango ozotambola bose conseiller bopesanaka baconseil ezalaka po ani po tosungana d'une manière ou d'une autre ntango yo moni erreur ya motu bozalaki ne wana moni ke alobi eloko moko oyo osepeli nango tasala eloko moko oyo osepeli nango te pourquoi yo otikala obenga na nsima mpo loba mabene mpa motu mosusu tanke ye azalaki mi wana non osungi ye te donc il faut toyeba koyamba accueil eza très important bible même ezoyebisa biso ndako eyambaka bapaya eza ndako eza beni ndako eyambi mosala nzambe ata na mai ya komela eza beni sikoyo oyebisanga bible ezoreconnaître yango kuta ezoyebango bongo sikoyo ntango yo ozoyamba bapaya no na titite moko boye oyo ozomikangela babénédiction ozomikangela mapamboli ozosalaka babénédiction mosusu ekota te na kati ya ndako no na nzela bapaya oyo bakoya na bénédiction non accueil c'est très important
toyeba koyamba toyeba pe kosolola toyeba pe masolo nini tokobeta na bandeko bazoya kotala biso bazoya na bandako na biso bamasolo oyo ezopesa lokumu bamasolo oyo ezobakisa quelque chose tofunga tv ezotelefone totala video ya mama abi tolanda mama abi mateya moko oke mpe na gauche droite kuna oyebi mpe mama moko boye mpe ateyaka mpe bien tolanda mpe ye c'est ça c'est ça opartage na ndeko amona mpenaki navanda na ndako na ngai nauti pene pasiare na ngai nazongi na mwa quelque chose na bénéficier quelque chose ezalaka bongo accueil c'est très important action manière ya orecevoir même korecevoir eloko omo loboko epesaka ezalaka likolo oyo recevoir ezalaka na se alors faut appeler na manière ya korecevoir ntango bato baopesa yo et ntango mpoza orecevoir quelque chose venant des bateaux il faut aussi kozala reconnaissant dans la vie faut aussi kozala reconnaissant dans la vie ntango ozoyamba moto azopesa yamba avec amour yamba avec considération yamba avec nyonso tu wana mpo motu nde azopesa yo ekoloba mpe merci pardon c'est très important c'est très important yo ozalaka so bapesa yo tia wana merci merci mobomo nango eyebimaka awa eutawa te ezowutawa te moto avandi akanisi yo apense na yo apambolo na eloko mama eloko nyonso moto apesa yo eza bénédiction moto akopesa yo bik eya bénédiction moto akopesa yo crayon chargeur eza bénédiction po charger ane charger téléphone esalaki orecevoir bamessage ya bien banouvelle ya bien biki wana esengaki okoma te eloko moko boye oyo okovanda kosa souvenir nango bracelet boye okovanda botali mama abi moto apesanga cadeau donc tout nyonso eza bénédiction alors ntango ozorecevoir eloko mpo ya motu zala mpe na manière ya korecevoir yango zala reconnaissant yeba koloba merci yeba koconsidere bato mpe oyo bazoede yo oyo bazosunga yo oyo bazosala yo bolamu na vie eza lipamboli en tout cas nzambe apambola biso tokutani prochainement mpona numero ya sika nayebi ke message oyo ekosunga mpe ekoede bato ebele e na yango kozanga te kosabone kolaike kokommente mpe kopartage ngai na bino tokutani prochainement que le Seigneur vous bénisse bye.